MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, na eli susu na zungi li susu na dossier ya Yassa Sandra Lina. Na betele mino li solo Sandra Lina wa elonge ziki. Sandra Lina va expliquer nini komelie. Bande ko ngana loba ikutu friteuse. Abane ko kalinga Thomson na kalungu kande to kalingaka. Na kati ya ndaku studio na ye eza na salle de bain eza na ndenge za kaka ba ménager amonyo so eza na kati cuisine fala yendo sukola afungoli mai na baignoire en même temps abane ko kalinga mbisi atie mafuta na moto atali koto mai koto mbisi na ke kangana nkuna ya mai so déborder risque ze côté na chambre ya police mbeto akekanga mai tango ayeko zonga bandeko. Sandra Lina zui Thomson, la mère, a boaki na kikalungu, bande kobotu na nini, kikalungu epumbwa, elongo na resho, esota, ekanga ina elongi nga. Kozi kande omoni Sandra ziki ya mone elongi komi onde koko ya 3e âge. Ya kokamwa ya maona ya pasi eza, Sandra mututo ebi monde na eza réseaux sociaux. Abani réseaux sociaux les lotés. Aleki réseaux sociaux memi ngambu. Église suspendre. Je crois ba to belé bo moni vidéo moi to buti la binonyo so ezate vite hein. Bo moni vidéo. Ya ba tata moi mikuse ba forme bizarre. Ya église wana. Ya bisiko bana ko kende wana to benga ngo église te. Ya secte wana. Ba yo suspendre ye ba beti li solo komateske église zoye et lokotaye et foutela et garantie foutela ginda pour chaque fin du mois ba pekisa et soit des ans koleka na ba réseau Sandra Lina bandi réseaux sociaux ça fait combien d'années a bandi réseaux sociaux tongo a sala ba émission les prophètes gourou a bandi ko utiliser ce biso se toyeba prophète gourou na église na eza pona Sandra ko utiliser visibilité na ye kombo na ye aura na ye et eloko nini eleki soit disant azo yo église soni azo finisa église ba mama nyonso balamba ba zikara est-ce que baleka na réseaux sociaux on a tatana ba tatana mikutu tatana mukusa manako loba ko suspendre mutazo loba. Pourquoi il faut aller dans les réseaux sociaux pour bétaler solo que l'on ziki et puis état l'église na nini bandi ko boyoke ya mwana ba yeko bengana ye ba benganie na église azaso na droite de roya na église na bango akende parce que azok église soni na lobby Sandra ba lobby na ba kindobi ka na église bo beta maboko wana mema soni na église te Sandra no la ba soupu na tolo na église a bina banansa mbetu na liboso a cher qui ne sait pas ma belle ezomona na qui ne sait pas prophète gourou abana ko parvenir ko benga Sandra liboso a cher et puis azo benga na kombo nini baboté wana batunyo so wana Sandra leki liboso a sali ba cinéma neti kaba pesa na ba point ayo komisa Sandra na miso abato ezaka sonete koleka na réseaux sociaux pour nous expliquer bato ndenga zika ine memi soni na église bato monde des ténèbres misala exposé. Au fait la vérité c'est quoi? Nabi que Sandra Lina Hollande mission routine de la ye Sandra yo mon yo zana yo benzako Zembo frère Henri papa yemba na molongo ya bato bazwa ngolu na nzambe na koko wanga na te na zape na kati omoni yo oko wanga na te yo pendo mutu ngolu na logique na en tout cas o mutu koko obikate yo ko obikate fale pendo le kambeka yo pendo fala ko le kambeka nzamba lingyo tellement makasi a épargner yo Sandra o mondo ngozana yo wa mutu ko banda lelo il faut kota na stage
ya cache-toi. Et cache-toi en haut. Il faut que vende dans l'église, mais pas n'importe église. On zambaza. Monio, il faut que vous en permanence pendant 2 ans. Balandela yo. Ou les cas de délivrance ya solo. Pour ça, ba repentance sincère, na ba confession. Hein? Il y a ba pratique. Ba salisa yo. Il y a ba sodomie. Na ba marabo ndenge na ndenge parce que prophète Gourou balobi aza ya n'habité licence licencié. Il y a ce gradé na sodomie. Na ce qui nous ba pratique ya kosakanate. Il y a ba contre nature ya kosakanate. Bon mon ate ba message na ya terre les dobi na les dobi. Mais bizarrement il n'est pas marié, hein. Il n'a pas une femme. Les dobi na les dobi, mamba salité na mamba salité. Porno na porno. Prophète. Bana bavandi mibali bavandi basi bavandi. Awa wazo expliquer ba mondeni ba beta magoda. Et puis azo sala annonce azo benga bana mibali nyonso boko beta lisu magoda te. Quand nena zo stériliser ba terme. Boya assemble pour na bino bana ko beta magoda bien. Et ba benge prophète. Garçon moko, je crois que je vais comme il Landry, je sais plus. Plus ou moins 3 ans passés. Tant au centre ko bete la mama si bordira. Tant pour baponi mama si. Tant ko dénoncer Kofi awa sala ba mamba salité. Ba ko rappeler ba émission wa sala kala. À côté là Kofi Olomide. Moi on va moi porter parole. Ya Quadra. A sala émission le Sandra. Yo yebisa biso za makamu ya prophète. Ba voice ezali. Ba tutu banoke na mouvement wana so ba longwa. Eza pona eloko wana ba kisinjora ba zebele. Ba artiste bele banoke na secte wana. Ba longwa pourquoi à cause eloko wana. Qui ne sait pas que Sandra est le kamu ya prophète Gourou? Qui ne sait pas? Le Gourou a sandi pourquoi? Parce que Mbeke Simbide et du coup a bébisi makambo. Ayebi, telle qu'elle est là, Ayebi. Elle a tout compris. Sandra, voice à Sandra Zotambola dans les réseaux sociaux, maman comment c'est là qui ont une émission. Azo expliqué n'engeni abîmé nandako, au bando foute là et boutou. Et na ko bimana et comment est-ce que bilo andako va de bukani. Ba serire bukani, ba kive bukani, bizarre hein. Kapo azo bima prena pressé wana, place nyonso zo le porte bukani, nini bukani na cuisine bukani. Mbongo misala mabe. C'est ça. Atiki garantie. Abi garantie on église te fouter la ngai. Normalement falloir zoati. Ba fouter les mbongo na non. Azuite poani. En fait ayebi que chebeli bango eye nzamba épargné arrêté na liwa Sandra quel nzamba solo et boya réseaux sociaux ba émission buzo ba pampa ma yoko c'est la batu makambo ya ofinga batu parce que nengo zana ba lukayo ba koti côté soko fungoli ba porte ba osepeli sayo c'est ça. Et la jeune fille moko bino biba moine tout de batela ba honora culture la plupart aba la vierge na 20 ans 9 ans mariage pendant que je vous parle aboma libala pesa raison aux hommes tout na makolo pourquoi qui machibao akoma likanga prophète Gourou na minute wa kimi ya kokima pourquoi akoma rolota sana kata ndako ya prophète Gourou batie na kata cage bakangi lion moko surveiller kae ba vampire énergétique ecclésiastique quand bazo yebisa bino besoin ofinga ngai bino besoin ofinga nga nzamba limbisa bino en fait c'est ça ba loup ravisseur ba démon en chair ba se déguise en prophète et amaweza passer bino bobimana ba dati ere yango obimana dadi yaya bana oluka délivrance kima parce que ole kambeka bandeko e mawa e pasi tozolo bondie tozolo bate
Nzamba sunga bino bososola. Nzamba sunga bino bososola. Faites c'est ça. Ma vampire énergétique, ecclésiastique. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekulusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe papa. Maintenant tu
intoxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo jésus de Nazareth.